Moino atana patiengo, atakondima patinetengo, oyo patiengo. Moino atana patiengo, atakondima patinetengo, oyo patiengo. Mbote mabota mabino mbote na bandeko yonso bolandaka biso awa na République démocratique ya Congo, mbote pe na bino bandeko yonso babikolanda biso libanda ya mboka na nzela bongo ya internet pona mbala yoko lisusu émission Baindo bola muka yei o mabota mabino to meseni koloba na tina be yoko ya koluka kozongisa conscience ya moindo na nzoto ya moindo ntango to meseni koloba moindo azeko tambola na kozanga conscience yango balesi ye bisuka ya dendo yango balesi ye makoso yango bakei te na kolatisa ye basouvetement ya tombola moindo mobola ya yambo nzoka nde ye moto afandi na mabele ye ntonda nkita talantina nesongia nzila fumu kusukia muzala mpanda na ngola baye lisusu na eleko ye kokoba misala ya 1921 tokoliki ya soko tobongoli befandelo to pe bakadro na biso tokokongola kabo babianga mina biso lelo mpo ya bino toyambi bangunza ya religion africaine bangunza na kati ya lisanga ya bangunza ya fumu kimbangu bango moko na moko sima ya mwangonga bakopese bongo nkombo pe bisika bango bauteli bayei bekokoba misala ya fumu kimbangu kozipola maye mabombama na mabele ya Afrika. Ngunza mbote boni pepe no sante. Mbote mingi ndeko mopanzi sango elongo pe na ba ndeko bazali kolanda biso na biteni pe na bisika biso bazwami biso sante kinezali kada na kati kimba libika mfoso moindo tobengami na kombo ya Ngunza Bokiti Boto tozali mutu délégué représentant légal, chef spirituel, ya lisanga ya baninga ya Nepanzo Ngula, oyo ezwami na balabala Ngayala numero tuku sambo na komini ya Ngalema na quartier ya Ngomba Kikusa mingi penza bayebeli ya ngone teni ya Bwadi Matondo bo zebino mokote na mopanzi to moni pe lisusu Ngunza mbote boni bino santé bo mitalisi pe pa bandeko balandi Bote mingi mopanzi sango matondo bokolongono bwanzoto lokola pe santé tokolobaka na kota ya bapaya ezali kotambola malamu kati na etumba ya lobiko na kusu moindo kasi na kombo na biso Ngunza Nzomosi Amani oyo pe lokola ndeko Ngunza Bokiti Boto batalisi tozali bongo délégué chef spirituel na kati ya lisanga ya bolingo ya Fumbambangu oyo ezwami mingi penza na commune ya Ngafula na quartier Matadi Mayo pe na balabala Bukula numero 6. Matondo bandeko balandi bouti bongo ko Olanda bangunza na biso babale na bangonde toko yeba ko kabola na bango mwangonga yi pesemeli biso o mokolo mwalelo to sepela ki ko solola na bangunza na sujet kitoko lelo apport ya spiritualité africaine bien sûr nkati ya kozala ya bato kati ya société mpo nini lelo tokoleka balabala te tokoleka commune te tokoleka quartier te foto ka bangunza mpo nini mituneze ya biso biano ya bangunza Ngunza Bokiti Boto tokobandana bino mais lelo bino bangunza soko tokoloba pe bandeko balandi bazekolanda boyei kosala lelo baindo baze tena na posa ya religion to ya banzambe baindo banso bisika baze lelo bako défiler télévision te radio te na babus sango ya nzambe zekolanda
et bato bayebi soko sali mabe OK il felo soko sali malamo OK même pour nini bino bangunza boya lisusu côté tango buso boya na problème politique et si que c'est aussi mais bino bangunza boyeli nini na elekoyo et comme de filet manaka yonso émission yonso netando be bangunza malobo mboka bi matondo mingi ndeko mopanzi sango ndombele elongo pe bongo na bandeko banso bazali kolanda biso na biteni biso bango bazwani ya solo koya bangunza na eleko oyo ya minei ya 4e génération na kota ya bapaya ekamwisa penza bandeko te kasi epesa penza bososoli ya makasi epai ya bandeko pamba te ezali na kati ya bilaka ya mfumu Kimbangu. Kimbangu alakaki ete na 4e génération akoya kosala na bilenge demoni bilenge biso bangunza na kibolenge na biso kolandela bilaka ya mfumu Kimbangu totelemi mpona koteya to kokoba kotangisa baindo bonzambe pamba te bonzambe ezali na tina bonzambe bino bozoloba wana ke bangunza bayesu koteya bonzambe au moment où Congolais en particulier pe baindo en général bazali déjà na bonzambe ndeko mopandisa motuna bonzambe ni ya christianisme ya islam ya bouddhisme na ba science occulte na bango mais yango wana ezali cause ya pasi oyo Congolais bazo subir lelo en particulier pe ba africain en général nzokande yambo ba impérialiste baya na mabele na biso ya Afrika bakutaki biso bakoko na biso basambelaki nzambe elolenge bakoko na biso basambelaki tata mokeli lokola bazalaki na boyokani ya malonga na tata mokeli azalaki ko inspirer bango mai nyonso bazalaki nango posa bazalaki ko misalela yango mais tant que tiraki bonzambe wana uta wana rwanzinga kwa zwaki batisimo le 3 mai 1491 nde wana bonzambe na biso pe bokonzi na biso kuyaki nde tokomi kokamba masikoyo soi-disant na bonzambe bino bozolobela biso lelo oyo e apportele biso souffrance bozoba mikakatano boyinga moyindo azomiyeba lisusu te nini asengeli kosala lelo pamba te relation spirituelle ekatano ole abelela milimo ya bakoko na ye ole abelela milimo ya balongo na ye po ya kosunga ye moyindo azo préférer abelela bakoko ya bapaya na milimo ya bapaya oyo kotikalaka koyoka bango ata mokolo moko te pamba te soki tozwi même discours ya roi Léopold te atambala sima tokotangisa yango na bandeko alobi bolakisa bango base na biso oyo ata bango babeleli bango bakotikala koyoka bango ata mokolo moko te ndio moni bayindo lelo ata bazosambela tongo midi pokwa na ba n'importe quelle religion solution ya bolango ya baindo ezali te nde wana moni bango zali ndeko totelemi mpona kotangisa baindo boyebi kolakisa baindo nani oyo basengeli kolanda pamba te mfumu Kimbangu nde azali mokonzi pe mobikisi na biso ya loposo moyindo na kati ya religion africaine oyo ezali kokambama na mutu na biso nyonso bangunza mfumu Kusu Kyambu nzala mpanda na ngola nde ntina mpenza ya mosala oyo bangunza tozokoleka na bitambe eke pona kolimbolela baindo mingi penza bilenge pamba te tala lelo distraction bakutisi epai ya bilenge mundele soki aye kosala izini na Congo pe na Afrique ezaka izini ya babrasserie po baindo balangwaka kaka po balobila jeunesse nde eza avenir alobi mais tika balangwisa bilenge po baprepare avenir ya Congo te ya Afrique te po bango bakontinue kodomine biso na bakoimpozaka biso bapolitiki na bango koimpozaka biso basystème éducatif na bango koimpozaka biso bascience na bango même occulte po totikala toujours kozala auxiliaire bango bazala bamaître elokola ntango ekoki nde wana bangunza mfumu Kimbangu totelemi na mutu na biso nesonga nzila mpona koteya sango alobi kwa baindo na kombo ya mfumu Kimbangu balongo mpe bakombo na biso matondo ngunza bokiti tomonaki deja bopimbwaki kasi tokozonga bino moke tokenda na eno na eteni ya ngunza nzomosi ya mani ngunza motuna moko kaka na tuni ngunza bokiti boto nini ebatami na nsima kopango ezali kofuta mwa malamu lokola na eteni wana mpe babinzambinzambe ekoma ligablo oyo alongwaki berger na oyo baswanaki akei atongi abeti tolo abimi pasteur évêque soko archevêque soko nani archibishop batitre yango mpe ekomi na eteni na bino to ndenge nini boyei kaka mpenza ndenge ngunza bokiti alobi relation spirituelle ekatanaki to bino mpe bomoni ke na bongunza mpe mwa eloko fo ebima ntango bimisi moto mwa diode en échange atiki soko mwa
eloko moko boye libota ye vivre nango matondo mingi mopanzi sango elongo na bandeko koza kolanda biso motuna ezali mpenza malamu mingi kasi ebele mpe baza kolanda biso ntango mosusu bakoloba ete eleko ya mokimbangu esengelaki banguza tokuta banguza baza bamikolo mandefu suki ya pembe ndenge toza komona oyo bilenge eske baye koluka ya bango mpe mbongo te to likambo nini tobanzi toyandola nano bino na likambo biso moko tolobi na eleko ya Fumukimbangu soki otali mobu Fumukimbangu azalaki na yango Fumukimbangu azalaki mobange te Fumukimbangu azalaki elenge kasi na ndenge toza komona bango na bililingi na bango awa ezali bileko nyonso ya salaki na tango ya azalaki na boloko tango bakangaki ye mibu wana nyonso ya salaki akolelaki yango nde kuna na kati ya boloko me kobanda mosala na ye abandaki mosala zaki nano elenge makasi ndenge wana pe baye o bakotelema lisusu lokola ezali bilaka Fumukimbangu alakaki esengeli te bilenge baya lisusu me bakoya lolenge kani aprofetizaki yango alobiki no na ekeke ya minei bilenge bakoya bakotangisa mokili ngunza yambo ndeko mopanzi sango nguza azali lokola bandeko te aye asali mwa aligablo na ye aza kobelela kuna yaka na kobikisa yo yaka na kolongola boye te biso toye mpona kolongola nde bosoto wana pamba te ngunza azali mopesi pole ya maye nyonso yango ezalaki ya kobombama ye aye kobimisa pole wana mpona kotalisa mpe koluka lobiko ya bato nde na yango biso mpe ozomona banguza ya lelo oyo toye nsima ya nesungi ya nzela pamba te bango nde bazali mokobi mosala ya Fumukimbangu oyo ye alakaki ete na keke ya ine na kotinda motangisi wana mpe ntango aye atangisi mpe nano yambo okoma nguza batangisaki botangi bozwi boyebi ya mokili yango ezali boye meme na formation militaire bokoki kokende bitumba te soki nano bozwi formation militaire te esengeli nguza azala nano inspiré azala na formation wana ya koyeba mokili etambolaka boye ndeko mopanzi sango na kotala mpenza mokili na biso ya bayindo ndenge eza kotambola na bandeko bolanda to bozali kolanda biso botala lolenge biso bayindo tozali kobika na bandeko mosusu bazali loposo pembe loposo mosaka ndenge bazali kobika ezali lolenge moko te biso toza kosambela mingi koleka kutu mokili mobimba nzambe apesi biso kita ya motindo na motindo bomengo ya motindo na motindo boni biso baye oyo toza kosambela koleka kutu esika oyo sango yango eutaki baza na pasi lokola biso toza na pasi te maye oyo biso toza nango lokola bomengo bango baza nango te bazoya koyiba biso ndenge wana bango bapreparaki oyo tozomona lokola bamwalimu bapasteur bashibishop nyonso bapesi batitre wana bayaki kaka mpona kosala nini kolongola makanisi ya moto moyindo na esika oyo ya ye oyo tobengi bonzambe pamba te bonzambe nde yango etambusaka bomoto na kati ya moto aza na bonzambe na bomoto bonzambe nde yango evandi kati na molimo oyo ezali nzambe aza kotala oyo na nzela ya molimo mpo akamba sikoyo bomoto na yo oyo ezali mosu siko soki tokotala eske moto moyindo azali na bonzambe to aza susu na bonzambe te nga nakoyeba keno moto moyindo aza susu na bonzambe te moto moyindo akomi kotambola bonyama ata nyama ndeko na ngai mopanzi sango na bino bandeko nyama kutu azali ntango mosusu korespecte mobeko oyo tata akeli likolo na se apesa ye aza kotosa mobeko oyo me biso bayindo te ndenge ndeko auti koloba awa komona keno moyindo bilialia bimelamela bisalasala ayebi lisusu kokontrole te mpo na nini molimo oyo ezalaki ya ye na ebandeli yango balongoli bakamati molimo mopaya bakotisi epai na ye mpo ye avanda na katikati abanda kokomande sikoyo nzoto na ye etango azotambusa nzoto ye ozomona keno moto me eza susu moto te tokopesa nano ndakisa ya mboto kata nano ekeno akotebi ntango si mokino mozali tozwa moto ya liboma aza kaka moto te moto ya liboma me soki bakamati molimo na ye ya bomoto batie yango pembeni bazwi molimo ya ngulu batie na kati okomona ngonga moko molimo wana lokola ye moto aza kokomande nzoto ye wana kolakisa ezaleli sikoyo ya molimo wana akokoma kotambola na bafulu aza kolokota ata akosala lokola ngulu asalaka te me bizaleli na ye ekomi lokola ya ngulu akomi bongulu me biso tozalaki na bonzambe donc lokola nzambe me toza susu na bonzambe te toza mpe susu na bomoto te tokomi na bonyama nayebi te soki na kodefinir yango ndenge nini epai ya moyindo malamu akende na ye kosala badistraction oyo ezangi ntina malamu akende kosala na ye bisalasala me biso banguza oyo toye na eleko oyo bilaka ya Fumukimbangu balakaki ete na ekeke ya ine ngai na koya yambo na ya na kotinda motangisi
et puis nakoya kosala kati na bilenge nde wana komona biso bilenge ndenge totelemi na ndeko Nguza Bokiti toza koteya na bandeko tolamusa makanisi na biso totala epai kani toza kokende toye kosala ligablo te mpo toza na posa nango te soki ezali ligablo na kasi olinga omona biso awa toza koteya fungola passage boye nzambe alobi boye Anania na Safira soki komi likambo ya likabo Anania na Safira batosaki nzambe te soki otosi mpe nzambe te kokende na lifelo te biso tolingi bosembo mbongo te bomengo ya bayindo ezali mabele likambo ya mabele toyela nano mabele bongo ba mosusu tokotala na nsima nakanisi na mokusa tokati na meteni wana mais Ngunza est-ce que combat wana est facile c'est-à-dire ntango yebino boyeyi na mokili bokuti soko libebi soko pasi ekota toloma na misisa ya bato etumba bino boyeyi nango ezali kobima lokola impossible na miso ya bato Ngunza Bokiti na développement na bango balobi soko loposo pembe bakoya na mabele ya Afrika po basala ba société ba usine eze po balangwisa boyeyi liboso ya peuple moko inconscient peuple moko ya kwiti et na bayi spirituel peuple o ndambo akei kosambela aze peuple ya problème mpo ya yabela motu pasi nzambe nda kolongola ayoka libumu pasi nzambe nda kolongola ayoka nzala nzambe nda kolongola atsanga elamba nzambe nde tayer na ya kotongela ebilamba liboso ya peuple ya lolenge wana na mosala ye bino bapesi bino bangunza eleko ye boyeyi mpe bino mpe bokokoba kolakisa moindo nzambe aze tayer soko ozangi elamba lelo epai ya nzambe to bino boyeyi na marge à suivre mosusu oyo ekotambusa baye matondo mingi mopanzi sango na bandeko balandi tobanzi sango to message to enseignement oyo biso bangoza toye nango ezali ya kotalisa te oyo wana bino botuni pamba te soki lelo tokoloba ete obeli nzala belela kaka na nzambe oza koyoka pasi belela kaka na nzambe kozwa malamu nayebi te même na bareligion ya bapaya bango moko nano baza na bareligion ya bapaya mitu na bango mpo na nini bakelaki bahopito na esika hôpital oyo ezala te mais na banzi awa na kati ya mboka na biso etuka ya Kinshasa awa bahopito ezali ebele e kaka bato bazali inconscient wana soki abeli na esika kima susu bayebisi kino te kende nano kinozwa traitement na hôpital elingi koloba ete moto azali na nzoto oyo ezali nzoto physique corps physique bakotraite yango to kolia na ye to kobika na ye ezali kaka na nzoto to na mokili ya mosulu oyo ezali ya molimo ezali ya molimo soki ndakisa ndeko aza kobela ezali likambo ya molimo biso totali ndeko aza kobela likambo bonabo te tokosenga na tata tosenge epai na yo soki molimo wana akoki nano kotika nzoto wana te po ete nzoto ekende kozwa bongo traitement quelque part bosenge kozala bongo ekoloba te keno nabeleli na kombo afumuki mbango maladi esila nabeleli na kombo afumuki mbango nzala esila te omoni tata ntango akelaki mokili akeli na yo mutu mpona nini atikaki parti oyo alobi libumu oyo yo moko kokisa posa na ye esika akanga ngo kaka moto aliaka lisusu te azala kaka plein abanda mpe okola kaka ndenge wana mais lokola yebi akelaki yo mutu lokola akelaki yo na baelema oyo ezali physique to naturel esengeli sikoyo mpo yo okolisa nzoto wana esengeli obanda koluka baposa ya biloko wana parci parla naza na posa ya safu ekosala boye na nzoto na ngai yango wana efo atikelo eteni wana ntango le motema nde akobanda kobenda posa ya safu ekokende esika songolo pilipili okolia ekokende kosongo ntango mosusu na miso tomate okolia ekokende songo esika songolo bongo nde tata mokili asalaki te keno soko olobi kaka sunga ngai esala boye biloko akolia kiteli te eza eleko ya mani to ezaki mayano kuta batalisaki biso nde biso toye tolobi te oyo ezali ya mosuni eza ya mosuni ya molimo ezali ya molimo lokola nano moto moyindo abebaki nano na conscience aza susu na conscience te ndenge ndeko alobi azali moyindo akoma inconscient il faut nano kozongisa nano ye akoma conscient nsima akokoma conscient nde akoyeba keno nazalaki moto ya liboma balongolinga molimo wana tika siko molimo nanga lokola evandi nayeba nde na kotraite nzoto tozotambola na mokili mibale mokili ya molimo nde akambaka mokili ya mosuni meme na eteni ya politike bolinga kotuna politike na biso ekotambola malamu te soki nano spiritualité traditionnelle totosi yango te tokokoma wana ngunza mais bato mosusu bandeko mosusu bangunza bazali koloba bino bokimeli na mokili wana na sembola limwa lingala bino bozali kokimela na mokili oyo wana ya koboya makamwisi mpo bozangi nde nguya
po Fumu Kimbangu asekwisaka bibembe. Fumu Kimbangu alobisaka bababa, amonisaka bakufi miso, basalaka makamwishi. Boni bino lelo tango mosusu po bo zangi nguya yango boze kolekela bato balia bato bakenda au hôpital na bangunza ye baze na nguya baze komona ba détenir nguya bango baze ko sala makamusi matonda mingi na ebite makamusi nini oyo bokoyebisa biso ete banguza mosusu baza kosala makamusi omoni na tongo balobi awa bakundela bino biloko yango development ete yango boze ko bongate batimoni babimisi soko mino ya makako soko mokongo ya mbwa ebimi wana na libulu pe bato bakangolami nakoyebisa yo ndeko mopanzi sango nazalaki na Luanda bomoni mayele ba pasteur baza nango to ba mususu bazobenga banguza mu Yesu parce que nguza Fumukimbangu ko sala eloko wana te nini basalaka omoni moto azotonga ndako na ye tango bandi kosala fondation na ye bayokani na ndeko moko alobi omoni eloko okende kokunda yango sika songolo baye ko pave batie pe pavement malamu pona viva yango batie pavement malamu ndeko pe avandi esali ta mosusu meme ata 2 ans 3 ans sima nango pasteur moko songolo aye alobi ke non pa na nazomona eloko moko songolo eza ya malamu te il faut botimola awa botim eza ba jeune bango basalaka ndeko na ngai pasi ko silena ba makamu sha lokuta wana te bayindo baza na souffrance makasi eza te ndeko na ngai na moni nzamba talisinga boye pa na te salut ezali il faut saluer za la collectif et cause la te saluer que nous cause Yesu tango ayaki yeska ayaka pona libota ya mama na ina tata na ye ayaki pona bato nyoso oyo ezalaki na lokoso pembe Fumukimbangu pe tango yo koma yo pasteur to nguza mo Yesu lo bakino te ngai nazosala miracle nazosala likambuko miracle ya solo to mona ke kimbe vandi na kati ya mabe na biso Kongo moto moyindo asosoli a comprendre que to ngala zalaki na libungi siko na moni na komi na nzela wana nde miracle ozo isa sosoli to kozonga na miracle ya Fumukimbangu ya solo Fumukimbangu azalaki mwinda yango ayaki na miracle mais après miracle soki bolimbisi bomoni epa ya tata akeli kona se tango atindaka basakoli na ye bayaka lobi yo kene na likabo ya kososolisa bato lokola bayindo bazangaki nano boyebi bazaki na eloko te lokola bongo nde Fumukimbangu ayaki kombone mbangu difika ya swekama donc ayaki kobimisa oyo nyonso yaki ya kobombama yango esengelaki lokola bayindo bazalaki deja na boyinga makasi il faut sala miracle otelemisa tango atelemisi moto azalaki abukani lokolo tokoka eza pona kolakita moyindo telema eza te pona bakino ala musa bakoka nyoso moyindo telema oyo azalaki miso ya kokufa moyindo lamuka ezalaki symbolique yango ya kosala yango pona kobenda bato tango sima ya kobenda bato ayi bato baye nde akopesa bango enseignement oyo lelo banguza baye na yango akopesa ayi abongisaki manaka na nyoso sikoyo lokola mondela yebaki plan nyoso ya Fumukimbangu lobi oyo soki totiki ya tuka bayindo bakozwa lobiko tika katokata enzela te batindaki na boloko po ba empêcher ya sala musala wana mais loko Fumukimbangu amonaki ete na boloko na osasu musala malamu te malamu na zonge pa tata pona se préparer conséquence alobi na kei na kozonga mais tango akoya suna makamba miracle te akoya na étape ya musala na etikalaki yango na enseignement sikoyo toza na étape enseignement même Yesu tango akendeki c'est yaki na miracle alamusaki oyo alamusaki Lazare ko topeka kayemo po na mona ngai zo alamusaki bato belete Lazare na mwana ya roi moko ya mukebo nda alamusai mo bato mibale banda oyo ya bandaki miracle naye kotambola pe likolo mai na ndimi na ngate atambola nde na bwato alors biso sikoyo kwa Fumukimbangu bakino enseignement ko ya nde to ye Yesu pe na eleko oyo ya bakino na kei ko bongsela bino sika na kotindela bino mobiki na bino nde bayi na période ya roi Constantin bandi ko compiler basango nyonso ezalaki ya Yesu basango ya ba Moïse a compiler bato bakesi ko na enseignement peuple européen bakesi ko na enseignement bakoma iso na miracle te mais Yesu boko sala makamu mingi koleka ngai makamu seze sutu ya kolamsa bakoka ali boko tambola na mai baso tambola likolo ya bato boko tambola na mopepe baso tambola na bavio baso sala bavio makamu sinde yango na invention ndeza makamu lelo pe biso soki tolandaki penda Fumukimbangu na enseignement na ye na kanisi biso pende to situbandi ba invention sima ya koyoka enseignement ndi to banda kusala miracle yango zani biso pe to sala ba ndunduka oyo koleka mukili mo Fumukimbangu d'ailleurs alakaki yango matondo ngunza to bozonga lisusu neteni na bino ngunza bokiti to yeyi bino boyeyi lelo bangunza ya Fumukimbangu ngunza tomosi tango baze koloba balobeli likambo ya bilaka ya Fumukimbangu eze ko bale bangunza esusu babengami bangunza bakotanga kombo ya Yesu
basalaka makamu sito misala na bango na kombo ya Yesu. Bango pe bamibengi bangunza ya bilaka ya mfumu kimbangu. Bino pe bangunza ya mfumu kimbangu, bangunza ya bilaka, me bokaboli na Yesu, bokaboli na Mahomet, bokaboli na Bunda. Lelo esika yiki ikeze kondongwa. Bino bolobi 4e président ya prophétie. Moko ya bakulutu na mosala ye ya etumba lobiko ya loposo moyindo. Alobi président Kabila age 4e président te. Tokotanga ye ndeko na ngai ilongi ya Congo ne mwanda semi kimia ezala esika boze na bopemi. Ye alobi oyo 4e président te. Bino bolobi bangunza ya bilaka na baswahili koyoka kombo ya ngunza nzombosi ya manyo ndire basangani na baswahili koyoka ngunza bokiti boto ndire mwa Equateur soko mongo soko ngombe boyei na kati me bakulutu ya mosala oyo balobi bangala te baswahili te baluba te bakongo me otali tumba boye confusion me bino yonso boze ko se référer na bilaka. Et plus grave, bana na bango moko église kimbangiste. Na monene bakoma église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbako. Marobombo kabi. Ma tondo lisusu ndeko mopanzi sango elongo pena bandeko balandi na lolenge ye bozongisi biso lisusu maloba. Tokoliki ya confusion ekoki kozala te po biso bangunza ya mfumu kimbangu toyebi ete ya solo mfumu kimbangu nde aza mokonzi pe mobikisi na biso ya loposo moyindo. Toyebi te botangeli biso honorable ni Mwandansemi toyebi te alobelaka ngo na contexte politique po etanki honorable ntango mosusu alobelaka ngo bongo na contexte politique na ntina ya koluka ntango mosusu babokonzi mais soki eza na contexte spirituel moto aza na inspiration ya mfumu kimbangu po azali ngunza ya mfumu kimbangu akokoloba mayengo na te parce que na kati ya bilaka ya mfumu kimbangu 4e président ebalani na Mzee Kabila Kabange. Nayebi te na formule nini tokoloba za 4e te soki tobandi kotanga tokende na mathématique simple. Président ya Yambo ezala président Kasavubu, ya mibale président Mobutu, ya misato président Kabila, ya minei Mzee Kabila Kabange. Sikoyo na contexte nini ezobimisaki ya za 4e te na calcul nini politique tant mususu etanki honorable wana tongolobela bongo. Mais na maitali spiritualité biso toyebi ete ya solo président Kabila azali 4e président na kati ya bilaka ya mfumu kimbangu. Et lokola azali 4e président na kati ya bilaka ya mfumu kimbangu, biso bangunza ya mfumu kimbangu, biso bai oto zolakisa bizaleli ya mfumu kimbangu epai ya baindo tokoki kotelemela bokonzi yango te esengi nde tosunga po totalisa bokonzi yango emiyeba oyo yango ezali po esala po na intérêt ya peuple congolais en particulier puis africain en général. Ndeti na wana mfumu kimbangu na 1921 avant 1921 mfumu kimbangu assemblée pa protestant. Mais tangu tokomi le 6 avril 1921 oyo tozokende pe kala mingi te awa oyo tokolase pe invitation na bandeko nyonso kolandela bi ebandi bobandi misala ya mfumu kimbangu topesi invitation na baindo banso po mfumu kimbangu ayela ba Congo te ayela ba équatorien te ndenge ozoloba awa boye batwa ya este kuna to mfumu kimbangu aza pona baindo banso po mfumu kimbangu soki abundela kaka ba Congo to asambelaki Yesu nde baninga bakanga bango 30 ans ya boloko te. Balobi, il a interprété la Bible de sa façon. Et puis, bandeko église kimbangiste, soki tozui mukanda ya Kire Jean-Marie Vanep, na mariage ya mama Kamapasiko na Bruxelles, Kire azo regretté na bizaleli to comportement oyo bandeko église kimbangiste bakende ko afficher kuna, bakende ko lakisa ezaleli na identité ya mfumu kimbangu te, mais bakende ko lakisa identité ya Yesu po kuna pa na bango ezalaka désordre ya kobomaka bato ya koswana ka pe bongo na bongo parce que mfumu kimbangu azala non violent. Et nous bayo nyoso balandi matambe ya mfumu kimbangu, il faut balakisa non violence. Balinga baindo po baindo basala nini ba prusa na pene ya mfumu kimbangu pona lobiko parce que alobi tant que l'Afrique wana Kire Jean-Marie Vanep alobi tant que l'Afrique ne connaîtra pas mfumu kimbangu, sachez-le bien que l'Afrique ne s'en sortira jamais. Yango moni tina
ya bangunza ya mfumu kimbangu totelemini eleko oyo mpona kotalisa bosolo mpe bosembo ya mfumu kimbangu epai ya bayindo mpona lobiko pamba te pasi eleki bayindo basambeli na balolenge nyonso bayindo batangi bakelasi na balolenge nyonso batitre ya batitre bagradue balicense badoktere mpe bongo na bongo kasi soi-disant système oyo batangeli wana tozomona bolamu na yango na mboka Kongo te mpe na mabele ya Afrika te nde wana mpo bayindo tolongwa na bomoi toza bango tolongwa na boyinga tolongwa na bozoba na baconfusion oyo ezosala bayindo il faut tozonga biso nyonso na batambe ya mfumu kimbangu mpo biso soki toke mosika Kiré Jean-Marie Vianney palobi le kimbangisme n'est pas eza église te c'est une religion ndenge bandeko batia église de Jésus-Christ sur la terre donc faut comprendre que eza bakimbangiste te kasi eza banani badepte ya Yesu baza badepte ya Yesu yango nomoni confusion ezosalama partout parce que na christianisme yango mpe neti biso pena tolobaka existence ya christianisme pena tomonaka yango te parce que eza na confusion soko zongi na mukanda na bango balobi Marie ange tango ayiki kobimela Marie ayebisaka ya kobota mwana kombo Emmanuel oyo elakisi Yesu enzambe parmi bango mais sikoyo elefandelaki emmanuelisme ekomi lisusu christianisme yango mpe depuis yango eya flou na flou christianisme flou na flou date ya naissance ya Yesu abotama eyebana te date ya oyo Yesu akufela eyebanaka te tantôt ezalaka par imagination o le 25 décembre nde eza date ya botamela confusion o azongaka na Pâques or Pâques soki tokei ere moko Pâques ese retrouvaka na mars ere moko Pâques ese retrouvaka na avril donc masolo ya Yesu eza penza ya christianisme eza penza na kati ya confusion nde biso mpe tokosenga na bandeko église kimbangiste bayindo baza na posa ya koyeba nani oyo azali mokonzi mpe mobikisi na bango mpo babika alors bango ekozala malamu soki bakobongo l'église de Jésus-Christ bazongisa yango kimbangisme etaki religion ezala malamu na ngunza bokiti ngai nalingi totelema mwa moke wana eza na bangunza opposant bino yonso inspiration kouta na mfumu kimbangu bangunza mosusu d'abord bandeko ya diaspora batakisaka bino bangunza mfumu kimbangu bakolabo po ya bango soko boze koloba bolamu ya président Kabila boze bakolabo so parce que boliaka misolo ya président Kabila yango boze kopesa ya puis po ezena bangunza ebele lelo baze ba opposant inspiration lolenge kani kouta na mfumu kimbangu moko kasi basusu bakei ba opposant basusu bakei ko soutenir ebonga ya mine soi-disant elakamaki na mfumu kimbangu matondo mingi ezaka kozanga na boyebi eza kozanga na boyebi nde ezopesa soi-disant na bandeko bozoloba bangunza parce que ngunza ya Yesu akokozala te na mabele ya Afrique ngunza oyo akozala na mabele ya Afrique il faut azala ngunza ya mfumu kimbangu donc biso so boyeba oyo ngunza wana ya bayesu baza bangunza te baza bapoliticien baza bacommerçant oyo bazokende koluka mwa mike mpona kolalisa bayindo pongi po ntango émission na bino ezali nini bayindo basala nini balamuka émission eza inspiré eza inspiration oyo bino bozwaki na tata mokeli ya nzambe ya bakoko mpo bayindo baza ya kolala na biteni biso esengi basala nini balamuka batelemela bamateya nyonso ya lokuta mpo eye kokanga biso na kati ya bowumbu lelo nde omoni bayindo tosali tolamuka yango na kati ya bayindo tolamuka koza biso na tozokoleka mpona kososolisa bayindo omoni masolo oyo ntango tosololaka yango tosingaka na bakongole mpe bayindo mingi mpenza bilenge batiaka mpenza boyebi na bango na esika bomoto na bango batiaka yango na esika bazwaka masolo te po eza masolo ya bakulutu soki oza ya kokola te kososola makambo te donc il faut ozala ya kokola ya koyeba ete ya solo badistraire biso na bamasanga badistraire biso na bamiziki ya baloyembo oyo malobe ezobala na te na éducation po tolanda nzela wana po tozala kaka nayebi kuti ndeko tokolobela te popasi oyo bayindo baza nango ndeko mopanzisa yango ezosala biso pasi yango na ngunza yambo tozonga epai ya ngunza nzomosi ya mani boze koropete pasi bayindo baze konyokwa bayindo baze konyokwa bakongole baze konyokwa ngeta même po nini soko 4e président ya bilaka mfumu kimbangu asalaki te keneleko na ye ati ya mwa miel ati ya mwa lait mwa miliki na bomo ya bato peuple congolais alongwa
na nzala alongwa na pasi po esika aze aloba ete soko toyokomaki na bokonzi mosusu eleki c'est parce que Fumuki Mbangu ayangelaki nano te to ezalaki bokonzi ya prophétie te mais tala na 4e président oyo aze mokonzi ya bilaka ndenge tolei ndenge tomeri na kimia yonso po nini esalami bongo te pasi yango na baprésident oyo balakami te moindo na pasi congolais na pasi na baprésident ye balakami moindo na pasi congolais na pasi matondo mingi na principe d'impérialiste na Afrique eza divisé pour mieux régner tango na biso ekoki mais lokola baimpérialiste baza kaka na même mise na mboka Congo mpe na mabele ya Afrika bakokotisa biso na kati ya bokabwani wana lelo biso moko bakongolais tozondima nanu teke bokonzi oyo eza lelo ya président Kabila bokonzi nyonso euta epai ya nzambe tozondima yango te pamba te bazwa kokotela biso basongisongi kaka toyina ye totosa bango te donc tomona bango parce que pana bango bamonaka biso lokola toza bisalelo toza biloko toza bato te e ezaleli wana bakotisi yango kati na biso toyina na tondimana te eloko ezosala bongo eza kozanga kondimana nde kosala ete ya solo ntango biso toyini ya biso mokonzi ase retrouve na kati ya insécurité nde bango sikoyo bazoprofite na insécurité wana mpona kopesa bainjonction eloko nini ezali il faut tondima mokonzi oyo aza mokonzi na biso na mutu nyonso na mokili aza na badéfaut aza na baqualité mais pour nani na baqualité tokobetela yango maboko te toningi kaka beaucoup plus tosingere na badéfaut yango défaut na qualité eza botata mokili omoni soki toporte ye main forte akobimisa baqualité nyonso eza kati na bango mpona intérêt ya mboka. Aucun pays du tiers monde a signé l'accord Libanda sans passer par l'impérialiste. N'est-ce pas Congo? Toko signé l'accord na pays sans passer par la Belgique. Président Kabila a signé contrat na ba chinois pour ba retomber la biso Congo. Mais le quoi la contrat est légal na Belgique. Il y a bouti. Est-ce que le peuple congolais a joué sur la marijuana? Sur la route pour nani diviser pour mairie donc bolinga ete bolinga ye aza rwandais aza boyina boy ne faut pas ko tsaka maimbo ko ekobota confusion ya kozanga kondima mokonzi na bino ko maino so ya kosala na ya malamu na ya mabe moya bonima yango ekozala te pasi nyonso eza yango na moni religion africaine eyi ko ela kosala bakongolais tozala ya kolamuka totika koyoka mai oyo ezouta na libanda pamba te mai nyonso ezouta na libanda eza mpona intérêt na biso te ezala bandeko bazolanda biso baza na mikili ya bapaya bango moko bazomona injustice oyo ezali entre bango bapaya na bango moko bakolo mboka injustice wana bazovivre yango kuna na mboka bapaya injustice wana mpe biso tozovivre yango esika oyo biso tozali yango tokosema biso nyonso tolamuka totelema pamba te ntango ya bilaka ya Mfumuki Mbangu ekoki tosimba na loboko na kati ya union fait la force tobundisa système oyo eye kokombattre biso nde soki tobundisi système wana totikali biso na biso bana mboka nde tokoyeba keli oza na défaut esengi osala wa te esengi pakala sala nini akota place wana ozala malamu mais soki tokobundisa motu pamba te système wana nde ezosala biso tobundisa ye ata balongoli lelo président Kabila bazwi lelo bino mpe bundeko ekatisa ngo batie bino na esika wana tanke bokotravaille kaka na système wana bolamu ekozala te mpo mpasi ya Congo ebandi na président Kabila te mpasi ya Congo bandeko ya le 4 janvier 59 basengaka basalaka revendication base soulevaka wana président ezalaka Kabila te pona nini parce que injustice ba impérialiste bazali kosala bango desala ke basani ba revendiquer 4 janvier pour toi pour indépendance donc toko ko attribuer passe yango et pas ya monsieur Kabila te pamba te bango pe ba kuti yango mais bazoko kate ko binisa bo bango pamba te ba mindele ba impérialiste ba ko kotisa songi tondi ba bango te to ina bango po bango ba profiter ko manipulation matondo tozondi na moi si c'est vrai tozeko ko pusana penza na ko sukisama naka na biso to naseni koloba na bino soko zebe émission yi kolobelaka impuissance sexuelle soko zebe émission yi kolobelaka soko bolumbu ya femme congolaise nde bazé ko zwa espace nde bazé ko zwa ntango ya ko sala bosoto ngonga molai soko zebe émission ya ko conscientiser bato tozena ba kokoso bazé ko kanganzila kasi bilaka Mfumuki Mbangu ekolekaka te soko kokisami te keke ya mine mosala yango eze kobona ngunza nzomo si toze kobenda na mpenza na kosukisama na kana biso kasi lelo boye na message contre yesu kutu te maome kutu te buda kutu te mais soko église kimbangisa boyi na ebolobela kombo ya nkoko na bango mpo elobami bino boze ko sala oyo nkoko na bango asala te nkoko na bango
akabwanaki ata mokolo moko te na biblia na ye na se ya lipeka boni bino bangunza boye na biblia yango bobwaki na esika bokendeke epai ya bana yango bazali kosangana bino mpe kuna bokenda te soko lelo baretire bino nkombo ya matondo mingi na bopesi biso maloba ezali mpasi mpo bino moko atake mopanzi sango nzoka bozalaka mpe na boyebi kasi bolinga mpe kotalisa mpe bana mboka te ya koloba ete buda azali eli koloba ete boyebi buda azali mpe prophète me na ngambo mosusu ntango bozotanga mahome boyebi mpe mahome azali prophète na ngambo mosusu ntango bozali kotanga yezu boyebi mpe yezu azali prophète na ngambo mosusu kasi bino mpe susu bapanzi sango lokola boza kobomba makambo ntango ekomi oyo ya fumuki mbangu bamosusu babenga simo bamosusu babenga ekomi wana midundo lelo oyo tokoloba fumuki mbangu azali patrimoine ya libota te abotamaki na nzela ya libota wana kasi ayaki mpona libota wana te lelo soki pasi ya bayindo lelo tozomona awa boye sor na yango nyonso eza na motu ya eglise kimbangiste ndenge ndeko auti koloba awa nakanisi bandeko nde bazotala biso oyo ezali mokanda euti na eglise kimbangiste biso te eglise kimbangiste non religion kimbangiste mais eglise kimbangiste baza na mokanda oyo balobi le soleil apparaîtra nde sika Jean-Marie Vanep alobelaki makambo oyo nakozwa kaka na mokuse maloba ya Jean-Marie Vanep maye alobaki totanga kaka moke parce que ntango susu topesi bino kokoya kobongola bongo mwa makambo awa ekozala mwa mindondo nakozwa kaka mwa eteni moke esika alobi regardez ce que vous avez fait c'est triste avec cela vous vous dites kimbangiste non j'ai connu votre chef spirituel wana azoyebisa na église kimbangiste non na religion kimbangiste na église kimbangiste il y a une différence entre église na religion biso tozali religion mais bango bazali église or que église euti na mo ecclésia ecclésia ezali christianisme ezali biso te regardez ce que vous avez fait là c'est triste avec cela vous vous dites kimbangiste non j'ai connu votre chef spirituel ti nazoloba bo bandeko église kimbangiste boyoka sikoyo nazo annoncer nde pai na bino ngai bozwanga lokola Jean-Marie Vanep. On s'était retrouvés un jour ensemble au palais royal. C'était un homme d'une autre nature. Ce que vous avez fait là ne reflète aucunement de sa façon. Donc ils ont reflété à tandis que na fumu kimbango. Oyo église kimbangiste aza kosala, ils ont reflété te so bazo ba kenote libota na biso. Avec ce que vous avez fait là, vous ne pouvez vous revendiquer de kimbango. Ce que vous revendiquer n'est pas de konanga. Mondele nano avandi na etango molaya lobi keno na oyo bino bozo sala wana boye boko kiko revendiquer na fumu kimbangu te do baza na plein droit kutu te totika ta wana tokeno mwa musika. Le kimbangisme est une religion, vous devrez déjà avoir de place. Balobi le kimbangisme n'est pas une église, c'est une religion. On est église papa na ngai lokola mwa ba secte mais biso bangunza toye to tombo la religion or que religion zali nini na ebite tamso ezana lokota ba pa ya religion. Mais religion la kisi kaka botongi boyokani na tato akeli likolo na se pe na nature to na kota ya bayo batanga mingi langue grecque balobaka religai donc botongi boyokani na tato akeli likolo na se pe na nature na ye biso banguza tanke ndenge toye kozongisa susu bato batonga boyokani na tata mokeli pe baye batina ya bikela mo nyonso za na kati ya mokili nature ezate ba biso kino biloko mokili za na tina te okokene na likolo na église kimbangiste ba yebi lola lola ezalaka te ende konanga église kimbangiste ba yebi lola église kimbangiste ba yebi lifelo biso toza bandeko église kimbangiste oui fumu kimbango ayaki wana tango aye na libota wana boti bana na misato papa di Angenda papa di Alungana papa Kisolokele loposo pembe ayebaki tina ya bana misato wana lolenge kaka kangaki nzela na nzingaku parce que nzingaku pe azalika na bana misato wana fumu kimbangu tango aye a restaurer bokonzi na ye na bokonzi ya bana misato wana ebebaki yango na yaki na bana misato wana papa Kisolokele papa di Alungana papa di Angenda parce que papa di Angenda atalaki makambo ya molimo papa Kisolokele atalaki mingi oyo alingaki apesa bokasi mingi na teni ya politique et papa di Alungana alingaki sunga batu mingi na likambo tali misala mais le so totali na lignage ya papa di Angenda oyo azalaki mingi na libota lokola a reflétaki to azalaki na lignage ya Tsaku oyo azalaki ya bonzambe lelo yango te na kati église kimbangisi papa di Alungana to papa na biso aza sikoyo soki bobenga kaye minasi soki pena ni kiangani zape yangani ye wana aza sikoyo auti na libota ya nani ya papa di Alungana il aurait fallu abota matana na lignage ya papa di Angenda parce que soka abota na papa di Angenda alingaka comprendre même tina ya mukanda oyo
mais lokola azali oyo auti na eteni ya mosala na science to pe œuvre ya misala akobala na te na religion donc ekomi pitopali yango na siko tata lobi te kuna basi ba deve il faut siko religion kimbangiste sali ekita na mosala esala mosala na banzi ndeko na ngai église kimbangiste ezali église ya Yesu mais biso ezali religion kimbangiste na kati ya religion kimbangiste ndio kutinga pe na kati ya lisanga na ngai na bengi lokola congrégation na bengi yango église te na bi lisanga na ngai oyo nga pe nazo dépendre na kati ya religion ndeko nguza pa lobi yepa za na lisanga na kati ya ba masanga wana nde tosali siko liboke to lobi religion mais siko ya teke église kimbangiste asanga neti banani ya kini siko na écuménisme po wa kinosala na kati ya religion chrétienne kona ke na suka na kati ba symbole ya religion bandeko soko ko benda ngo ka mwa muke bonga na osala bino mwa muke détail oyo ezalaki mwa muke réflexion na biso toke penda na suka bolimbisi tokono baboyi na mwa lombango religion chrétienne ils ont un mouvement to bengi christianisme livre sacré to saint yango ba bengi bible jour sacré ya ba chrétien eza dimanche jour sacré na bango langue sacrée na bango eza gréco latin po yango balobaka envoyé na bango eza pape o azo représenter église religion chrétienne ezali pape eza Yesu te ville sainte na bango eza Vatican muto okakolanga eza te na Rome symbole na bango ezali bongo croix ange na bango to tato ya kelili kolona se epai na bango muto azo représenter le kola nzambe na bango babela ka Lucifer ange de lumière toke na religion juive siko parce que ça deux religions ancien testament ezali religion juive nouveau testament ezali religion chrétienne toke na siko na religion juive tokomona kuna judaïsme livre ya religion juive ezali Torah to Talmud jour sacré na bango ezalaka sabat to samedi envoyé na bango to langue na toke na langue sacrée na bango ezali araméenne to langue hébreu toke na envoyé na bango ye wana Emmanuel siko to Moïse toke na ville sainte eza Jérusalem po eza na Israël non propre ya nzambe na bango ya ba juif eza Yahweh donc on dit différence d'abord entre Yahweh déjà na Lucifer signe to babengaka icône ya religion na bango to ya nini na bango ya bonzambe na bango ezali étoile de David donc étoile de David eza différent kutu na croix ceux to Jesus na ba musulman comme na islam ezali religion na bango Coran ezali livre na bango vendredi eza jour sacré na bango arabe langue arabe ezali bongo langue na bango prophète na bango Mahomet ville sainte na bango ezali Mecque nzambe na bango Allah signe na bango zalaka ne bomonaka étoile o ezalaka tokolo banini sanzo ezali babengi ligne croissante na mwa étoile na katikati wana siko icône ya religion islam siko soki to mituni neti pa na biso bayindo so toke na buda wana tozo tango mole toke siko neti na biso to lobaka lokota nini oza lokota nzamba ko yokela biso parce que batu na baza na langue sacrée na bango batu baza na mikolo za sacré ya bango batu baza na prophète ya bango siko biso église kimbangisa yesu so balobaka kota nini po basola na tata kele konase baza na icône nini ezate ville sainte bango ville sainte bazo benga lelo siko Yerusalem yango nga na tangi awa ezande na epai ya ba juif Yerusalem eza na Congo te ngunza tokomi na suka masolo kitoko etandweze ngunga tokoliki ya mbwanya oyo tokozonga penza lisusu awa po bozipo yango po esalinga motema sopiso koyoka makambo ye nzoka bangunza bozena makambo ebele ya koloba kasi ntango eze kosala defo kasi tolaki bandeko balandi tokozonga po bino mpe lokola ngai ntango na kati boyimi na bandako aifalatika yakoba kasi etandweze ngonga posa kotika bango bakobeze kasi eze ngai te etandweze ngonga ngunza tokomi na suka mwa liloba na moniti moko tomibale bopesi mpe na numero ya contact na baye balingi basolola na bino po bakolanda mpe balingi bakutana na bino matondo mingi ndenge kopanzisa yango botalisi ngonga ezali ngonga tokobenda susu penza tango molai te nakanisi numero na biso ezali bongo 090 30 92 865 wana numero na biso ya Africell bongo na Vodacom soki bokozwa biso bobengi na 081 401 38 59 kasi manoba oyo tokosukisa na mokolo mwa lelo ezali kaka ete bayindo bolamuka ntango na biso esi ekoki ntango ya bosolo esi ekoki tolamuka mpo tosala mosala mpo ete tokoki kaka kozala bato ya pasi te yango nde tosengi epai na bino moko na moko ya solo mingi bosepelaki te mingi bosepelaki me bolala bokanisa mai oyo nini tosololi na bino na mokolo mwa lelo epesa bino
soki motuna okotuna biso na nzela bapalisano tokopesa bino biyano kasi tosoki na wana kimia ya tata akeli ko na se na komba Fumukimbangu ezingela mabota na bino banso na bisika bozwami. Matondo Ngunza Bokiti Boto tokomi mpenza na suka ya manaka na biso na miniti mibale to misato. Matondo mingi lisusu ndeko mopanzi sango pe bandeko balandi utawana tobandaki manaka na biso ndenge bouti koloba eko ya solo betando ezali nde ngonga ya solo na ndenge badispose tango mpona kolanda biso bangunza ya Fumukimbangu po toyesu koteya baindo sango ya lobiko na bango na nkombo ya Fumukimbangu ya solo tango mosusu mayango esalaka pasi po tobotami na lolengo tobotameli tokoli pe na balolengo tokoleli kolandela bapaya ndenge bakumbelaki biso sango na bango mais nakoyoka lisusu sango ya Fumukimbangu oyo tango mosusu toyokelaka kuna bandenge mosusu ezopesa pasi mais tokosenga bososoli ya makasi esala epai ya baindo pamba te tango esili kokoka biso Ngunza Bokiti Boto ndenge tolobaki na ebandi ete tozali représentant délégué représentant légal chef spirituel ya lisanga ya baninga ya Panzo Ngangula soki bandeko bakozala na posa na biso ata bakozwa biso na banzela ya singa numero na biso ezali 09 98 58 80 05 tobandeli 09 98 58 80 05 biso neteni ena tozali kolamusa bilenge tozoforme bilenge balongo na distraction me bakota mingi na kati ya misala nde toprofite pe na occasion lokola tozomilengela na milulu ya le 6 avril oyo ezali bongo bobandi misala ya Fumukimbangu tozongeli lisusu na kopesa invitation na baindo banso na bisika bazwami tokuta na mokolo yango pamba te milulu yango tokokanisa pe tokosepela yango na Mongo Congo na Matadi Mayo oyo ezali bongo siège ya religion africaine matondo mingi kimia nzambe bakoko ezala na biso banso bososoli ya malonga esala kati na biso pona lobiko na biso na komba Fumukimbangu matondo Matondo bandeko balandi ya émission baindo bola muka ezalaka nde boye tobendi nsuka ya manaka na biso ya mokolo molelo ezalaki ngai ndeko na bino ndombele botale moindo ya solo na esengo ya koyamba bangunza ya Fumukimbangu Ngunza Nzomosi Amani pe Ngunza Bokiti Boto bwanya ye ebimi epai na bango mitune ezalaki ya biso biyano ya bango soko ezena eteni yesusu ezalaki epai na bino bolingaki botuna tonga inatuneke na tunite ba numéro na bango ya contact eze affiché na ba ya ba icon na bino bobenge to bokobenga directement na ba numéro ya biso baindo bola muka to komi penza na suka ya manaka na biso to kutai na bino na poso eze koya pona manaka isusu matondo mingi Moino adana patiengo atakondima patiengo oyo patiengo Moino adana patiengo atakondima patiengo oyo patiengo Yo quiero que mi coro bango, que